Azalaki ya bon santé yemo kuto rouler na ti. Bon santé. Mais nous sommes stupéfaits. Na batongo to ka yeno muto akufi. On a sali crise. To sepeli na ngote. To za na kanda makasi. Mais nzambe pe agiste. Affaire wana même ya ke ezana pas dessous. Dieu va susciter les gens. Les juges on peut ba juger makambo wana on est diffort. Donc c'est moi les sous. Papa. Bakokoka kosisa batu nyonso na mboka te. Bakokoka te. Ezaka ye moko te nzamba kotia pe mutu musoza tete on peut koya ko juger makambo wana. Soki nzamba za na Congo yepe wana toki bango wana bakope bakosuka. Mais boy bato bazali kolo ba fungola miso parce que ba mort et se suivre ou se poursuivre eza bien te na mboka bato mayele ba osila mais bato mayele pe ba osila te po biso pe tozoya on est encore plus sage biso mais to sepelité mais nous sommes le Congolais baluka moyen ba bonsa basala ba autopsie ba enquête sérieux basala biloko na bango toyeba cause ya mort ya papa wala ki incorruptible. C'est ça ma vie. Et après, je prends les images. Mais qui moi c'est pas garde corps ya père. Ton père bakendaki na mort. Alingaka kota po alandela makambo nyonso na général oya biso ya la police. Aboyi ya kota. Kombo na nani? Kombo na nani? Tanga kombo na la police. Tanga kombo na général nani? Kasongo no? Général Kasongo. Aboyi akota. Mais tandis que yo général Kasongo mutazakana ya tambolaka na mikolo nyonso akufi azalaki tu bana bazalaki te mwasa azalaki déplacé bon presque en deux aye moko akenda bakene na mort mais akomiti na mort po ya lende po ya azalaka na ye yo koboya pona nini attention eza nini c'est que yo pe oyebi quelque chose na kati ya dossier oyo c'est que nani ayebi dossier mais ton azolo ba général oya biso ya mboka la police Kasongo okoboya ye garde corps na akota pona nini oboya akota pona nini na yango nini ozosenga kasa bakonza mboka yo na osenga na bakonza mboka na bandi boso chef de la République monsieur Félix Tshilombo papa zala mayele tant mususu ozokanisa bato ozana bango baza malamu tombola lisu likolo yebana no liana bona no kofanda na bango kobosa na makambo ya papa Félix Tshisekedi te alobaki le peuple d'abord kozala na sima ya bato wana te avion na yo kendaka voyage ezongi esalaka crash suite nango yeba soko oyebi yango bomba ta mosu po toyeba te mais yo moko oyebi fungola miso na soki wana merci bonjour Pega a imagem na boa aqui, seja forte.
La population en général, au Bako Landais, la minute au Pambaté, où nous saluons qu'on descend comme animateur. Il y a Makaboma, Somako, les Kanambo, Canabiso, fait cette information comme il se doit. Nous, les Baïmbo, Kabar retenir. Bon, d'abord, il faut qu'on retenir une chose. Que les lots, le Congo, comme il a été un manque, il y a maladie à Congo, tu comme Kobanga, Congo, tu as l'Est. Et tout le monde a été surpris par la disparition. Il y a Jijo et Aoutiko. Parce que l'espoir, il y a des Congolais ils ont qui accueilli l'issue du procès. Naye awa, on s'est rassuré. Naïba, est-ce qu'il y a maladie? Azaki maladie, toi Azaki maladie. Ngana zamunganga te. Na koti j'ai changé avec la famille. Balobi nanga que Azaki koyoka maladie penzate. Certes, on m'a dit qu'il y a eu une fièvre le dimanche. Et le Kinango, le lundi, pour mon na procès. Pour la déclaration, ils allaient qui m'ont ébélé. Moi, je n'étais pas là. Tango Azongi a vendu lobby à Kemusala hier mardi. Procès à qui lundi avant-hier, lobby mardi à Kemusala. Tango à Kemusala, Azongi ba 16h, Azongi nanda kunaye. A vendu 21h à Yokimabe. Ba calculer ba moni que ça ne va pas, de ba memie na centre nga. Koko makuna muke vers ce qui 1h 2h on doit profiter. Mais qu'est-ce que j'apprends la famille ba o ba moni Cornaye? Parce que actuellement Cornaye est à l'hôpital ya Kankokolo. Ou ba na cinquantenaire ba kuti qu'est-ce que j'ai? Cinquantenaire. Mort à cinquantenaire. Oui, na cinquantenaire ba kuti que place ezate ba memie na morgue ya Kankokolo. Et na minute oyo batuba l'explication, les détails oyo ngana zo pesa selon l'information toujours c'est l'autopsie parce que jamais to koti kondima attend muke que la famille accepte ou pas, il faut basa la autopsie. Ça c'est clair. Il faut basa la autopsie parce que to go bana ko sila ka moko boy to zo mona lokola baseki. Alors, il faut basa la autopsie to yeba soki juge Raphaël a kufini. Ce que j'ai trouvé atikata mwana mukolote. Mwana liboso soki 18 ans. Oya suka tikibana ka misatu. Oya suka 6 ans. Vraiment. Mettez-vous à la place de la famille. Est-ce que l'État congolais peut supporter ou bien va kosa la kacho et puis babosani? C'est ça le problème. Balobi tango akufi muke maboko oyo komi mwindu. Makolo et komi mwindu libumu evimbi. Faut toyeba quand même. Est-ce que c'est coronavirus? Est-ce que c'est nini? Mais ce que je sais que juge Oyo Azalaki, président, il y a procès à Congolais, nous sommes à côté de la moutée. Alors, ce qui est salé pour intimider la justice, je demanderai à Congolais Bazo Kanga. Comment il y a liwa ya famille. Ils ont liwa ya bisonio sur Congolais. Nous devons tout faire pour que va tirer au clair liwa ya juge Oyo. Ce qui te sali en côté bande konanga ba kosili sabiso moko. Nous devons comprendre. Alors, il est important que vous retenir le coin. Voilà le rapport que j'ai eu ici. Donc tout le monde dengue to koloba boy. To éviter na kufa la minute qui suit parce que tu dois comprendre le soute. Ngamo kolobi balobaki nanga ke ba bibliaki na groupe WhatsApp mo ke bazo monter le comment contre de Eliezer. Yani tout comme ndenge na zo bima boko yo kapeke ba éliminer nga parce que balingi muto aloba te, balingi vérité bimate, donc c'est très compliqué.
C'est ça que j'ai trouvé ici. Voilà. Honorable Elésia, pour notre message mini pour lancer dans électeurs à travers la République, indirectement partout dans le monde. Message mini pour lancer ainsi que l'animateur et l'institution. Omoni awa batutu awa batu bauti ebele même bandeko na biso bakamera oyo eya kofilme pamba te en dehors ya kozala bajournaliste bango mpe baza bacongolais ozomona ce que moi je peux demander aux Congolais bandeko nanga mutu moko te asenga nzambe atinda ye congolais mutu mpe ya komonela moninga aza te mutu mpe akosilisa bato nyonso aza te lelo soki ekomeli juge toyebi baliwa esi ebandaki awa tobandi kosoupçonne. Je dois vous informer une chose, ngai nasololi na ndeko moko asalaka na présidence lobi bakei kosala bango baexamen ndenge balobaki wana o corona ezoboma ndeko wana alobi na nga ke bakei kokuta bango na bamercure na nzoto mercure ekokota na nzoto ya motu ndenge. Donc c'est la même chose que nous apprenons ici. Lelo awa le juge Raphaël Akei, et c'est quelque chose qui doit interpeller batu nyonso. To banda ko banga bato bako yiba misolo à l'État parce que bako boma batu ou bien to sala ndenge nini. Oui, nous attendons que la justice et sala musala nango. Mais loko na ko senga na bande ko nanga ba Congolais place nyonso bozali. To senga autopsie, dès que résultat de l'autopsie est bimi, batia la biso yango na RTNC to yeba qu'est-ce qui a tué Raphaël. Comme ça que tous les Congolais bazala quand même au courant. On va pas rester comme ça dans ba flou, toujours les alliés continuer. Merci. Est-ce que d'abord Mutuna Liboso, est-ce que Bakangi Batu Awa? Oui. Olanda Batu Bakangi Bazawa. Bon, Olanda. Bolanda. On doit les libérer. Il faut qu'ils libèrent. Yami Balé, constat à Liboso, exigence à la famille, Basengi, Basala autopsie, Abela Kibé, Wébi Bazala qui n'a procès. À quel équilibre il a Moussala jusqu'à 16h, à Kouma qui n'a parlé de la nuit de 16h, à Zongi, maladie moins du temps à Koufi, ma famille va exiger à toute urgence avant tellement naïe autopsie. Ma Congolais va s'approprier dans le Camerounais parce que Azraki maladie. Voilà comme ça la famille, ils ont mort plus que Bayebi Libawana va comprendre la route de Dimango. Merci. Voilà un message à Soukawa. Alors, merci. En tant que Molobi peuple, lecture n'a aussi propre par rapport à l'Iwa. Lecture ezanini, moro brisque ezali pour na biso nyonso, tozo suspecté que babumi na poison. Alors, pour na ko fixer que ça poison, babengisa vraiment les experts internationaux. Papaya na ba Congolais, comme ça tozo la vérité à likambo akufi pour nani. C'est clair. Donc, l'expertise wana na ba Nations Unies, na ba expert à Poto, na ba expert à Congo, basa l'autopsie avant ba kundaye ba Congolais ba yeba que pour nani ni yé akufi brusque. Alors, le coup la batu ba lobby, justice koyeba. Est-ce que ils ont poison tout mais pour les Congolais, il faut autopsie ça. Pour la autopsie, il faut autopsie internationale. Batala, na ba Congolais, na batali banda. Merci. Attention.
Voilà pour le pango. 100% congolais. Toi la mona mukolo pango. Tongo. Pardon, papa. Tu es là mukolo pango. Maman, ele você não lança a imagem de Vamos para la matar. C'est moi le commandant. ninga fana ni bien na fumé na téléphone oza Fox TV yo za nini ngana omona face cameraman na wasa Caméra que En tout cas, il s'est rendu compte que prendre makambo batale babino bato bayibi mbongo na mboka bato basali mabe bakoboma motu oyo ya malamu koete biso baje na quartier baluki moyen basala bapine batumba bapine pourquoi eza manière na bango ya protester parce que même la constitution bajene baza na droit pour protester basali mobulu te bato basala mobulu na mboka bango bakanga bango te lolo badepute bauti kobunda kuna na assemblée baye bakangi bango te ndeko Eliezer amoni mabe ya bato na biso bapolisier
oh bayebi mauvais côté baye na place il va faire disparaître parce que tant oyo okuti mobulu basala rani mais tant wala moko bato ba panza na setu ba baye ba ko kanga ba bakandi ba beti bana ya bato sérieusement ba traiter ba batiki makamba yaki ndeko Eliezer awa aye awa ko alandela makambo bakangi bana babimisa bango parce que bana ya bato basali no côté bazana droit kotala non juge naturel la côté de beauté maluki moye ba se protester tawo mukule semne ndeko Eliezer tawo bayebisi ayoki mawa bino tikana ya na ko mawa associate place bakangi agena quartier alo moya sola parce que maman na bana ba ko biso bana mboka to souffrir bato wala banzala bato bali ate bango ba osama mabe kuna kanyi ba